mbote na biso banso bisika ezwami biso. En tout cas, merci pour l'initiative plus LK TV. Awa peto eli boso itando eke oyo pona osala moi vidéo oyo pour changer d'opinion eza bien. En tout cas, vraiment papa LK nzamba pambola yo na ba initiative nzamba mema oli boso apeso so makasi. Ndenge ozali ko sangisa biso à partir ya ba opinion ba idée tozo ape moi maele eza bien. Et to ba pe makanisi ya bato eza lolenge boni. Papa LK pona motuna na yo kobengisa mutu na poto eske eza mabe to eza obligatoire to eza malamu. Mingi tomona bamboka toza Afrique surtout mutu soki poto tomona neti za neti ake ndambo alola. Mais kobengisa mutu na poto dans un part komaka moi obligatoire na ba famille oyo bateka mapango bayebisi ya yo ndenge ozokende bongo yebango famille nyonso ndenge ezana na fo benda pe baninga poto oteka lupango okende benda pe ba misusu eza te oke kuna bakomo lobelo ba makambo kaka ndenge ezalaka ekomaka wana obligatoire kitango ke poto ebiki na epoto mpona sala na benda ba petit ba neve o famille ezala pe en forme. Toyeba bato akala pe bakenda mingi bato bakenda mingi kala vraiment en tout cas bazaki na volonté na kobenda bato ebika bandeko baza kuna babenda pe bandeko ba master banini mais ekomaka nta moko boye mambango obenda bato na poto ebalukelaka bango kuna koswana bosana ngam na mema na poto banidoki epesaka mwa badésordre vraiment. Alors rien de moko bato bakomaka na bango moko mwa bude mwana bavandaka kuna benda yaka komya komobalukela bato so komobima na akomobima ta musu na mumi na yo musupu mbali pe mutu musu komobima na semeki donc marque surtout makambo yosalama trop epana bino kuna bana po malamu kobengisa ndeko na yo bango pe bazala ta mususu na impact na vie po par rapport à Afrique mutu so ake poto nde toyokaka ndenge pe tomonelaka moi avancement eza na vie par rapport à biso na Afrique. En Afrique c'est débris vraiment mais par rapport à bino poto soki moi boulot monani vraiment ça encourager bina filer kitoko eza nango obligatoire te mais eza pe mabeti kobengisa bandeko na poto eza mabeti pona nga opinion na nga eza bongo eza so ozo charge idée au moins obengisa ya komya mo balukela nga ozo bengisa na koko ozo bengisa na contre cœur yango na pe mabeza la kaka so obengisa na ndenga bien bondeli nzambe bochimbu vandisi mwana moto bobengisi boche tala awezala boy vandisi ye mais mingi nzambe en tout cas to ekena ngo vrai mais ça non obligatoire ti de sa volonté kaka motema ya moto monique ate na bengisa bato na kobengisa na sens wana. En tout cas merci mingi vraiment papa LK pour la initiative oyo ozo sangisa biso mingi ban Afrique ban Australie ban Asie quoi na sens que Turquie Europe tu pour Turquie côté mo na Europe côté mo Asie bino mo boyebi to na ba alpha baza kuna bana Joburg bana Cape Town pe balobi bakoti makambango ba Thierry bakoti makambango et puis bango bakosala ba émission en cause donc ekozala esengo mingi pour partager pour liker ba vidéo na biso tout et en tout cas ekozala biso bien LK TV plus ekende liboso nga babino Manuel Firmino Faka Kent. En tout cas bye. Bonjour, bonsoir. Mbote na biso nyonso. Ezali ngai sœur na bino Isabelle na ye aussi ko participer na motuna oyo papa Limia autaki ko tuna biso ko bengisa mutu fwa koma moumbu na yo ou bien soki yo ba bengisa yo poza obligé ko bengisa mutu mususu. Mais avant tout na kolingana saluer vraiment ba abonné na biso lingaka bino mingi mbote bele ya bino na bino pena no s'abonner te nazo zela kaka mbote na bino lokola na bayanga oyo to sala ka partie ya réflexion na pesi bino mbote bele
Papa Lumière na bosani yo te mbote na yo ya ebele vraiment. Bon, pendant kokota tout de suite na lisolo na biso, Papa Lumière, moi je crois pas. Et ko bengisa mutu na poto fa koma muumbu na yo. Non, eza nde ngwana te. Malgré mutu soki ba bengisi yo na poto, eza grâce, eza ngolu. Pourquoi na lobi nyonso oyo? Ezalaka eza na ba epe ba ya aye pa fandi na ye. Mais soki déjà mutu moko azwi likanisi po abengisa ndeko na ye, kouta na poto, kouta na Afrique, pardon, koyawa na poto, ataki abengisa mwasi na ye, mwana, n'importe quel, ke alongoli yo na Afrique, aye na yo na poto, eza vraiment lipamboli munene, ok? Mais epesi mutu wana oyo abengisi muninga na ye droite, ya kozala likolo ya mutu oyo abengisi. Disons ya kokomande mutu oyo abengisi. Ça veut dire quoi? Lelo tokoma komona oyo abengisa yo na poto, donc yo faut tosa kaka ye. Nyonso oyo akoloba yo faut zalaka wi. Okoki kozala non te. Tango yo ko s'imposer o lakisi un peu de non. Ah voilà. Na bengisa yo na poto. Ba misusu kutu batikali na Afrique nga na kanisa yo. Merci, c'est bien. On bengisa yo na poto kanisa que ça veut dire. Et tant que frère ou sœur, ozalaki na bolingo ya ndeko na yo, obengisa ye bozala pembeni. Omoni. Donc nga naza nango d'accord te Papa Lumière ke soki mutu bengisi mutu mususu ou bien ndeko na yo, fa koma muumbu na yo te. Eza bien te. Yo yaki na poto ezali grâce. Ba baza pe mingi batikala na Afrique wana bazalaki tango mususu na mbongo koleka yo, ou bien bazali na mbongo de plus que yo. Mais pesa meli bango te. Baya kofanda kotoyo. Ndeko na ngai ko bengisa mutu eza fierté ya yo bengisi mutu na yo. Eza ka fierté. Ezali et comme si yo te ozo autorité ya mutu wana. Eza nde ngwana te wana vraiment eza malamu te. Soki na lobi na sote soki ezali obligatoire yo ba bengisa ki fo bengisa. Ezalaka na basanse ebele. Ezali na baye oyo basala, eza neti, comment je peux dire, babongisa déjà idée na bango, ok? To sali neti singa. Mutalibosa bwaki singa, abendi. Wana pelera goya bwaki singa, wana pa abendi. Donc, ezalaka nango pe. Ezalaka nango. Nga babenda yenga. Pourquoi pas na soki surtout ozana makoki ya kosala pareil. Pourquoi pas? Ore que yo ye ozana makoki ya kobengisa mususu yo komo kangi ba porte. Eza rappel gentil mingi te. Mais eza obligatoire te. Ezali posa ya motema ya moto. Nyuso o esalamaka na bolingo esalamaka très bien. O esalamaka na kotindika esalaka bien te. Yango esalaka ke tout comme oye akomi ke phase autorité likolo na yo. Nzoki ya ngwana te. Mais esalaka bien quand même soki mutu wana ba bengisa ki yo. Yo posana makoki okotala pe si mo bengi pe esalaka bien. Singane esalaka très bien. Lobaki ozala na makoki wana te. Soki ozala na makoki te, y a pas de souci, ezalaka obligé te. Eza obligatoire te. Donc kolakisa pe bolingo ezalaka te ke fona sala pareil. Okosalaka pareil. Soki yo lingi kosala pareil. Ou bien ozana makoki ya kosala pareil. Donc un peu de ça, Papa Lumière, Nzamba Pambola Bissonios. Ça fait plaisir de pouvoir y participer dans notre programme Réflexion. En tout cas, le temps n'est pas toujours évident pour moi. Plusieurs occupations, mais en tout cas, je cherche toujours un moyen de pouvoir y participer. Passons concernant la question de la semaine. Faire venir quelqu'un en Europe, il doit être esclave de la personne. Il est aussi obligé de faire venir quelqu'un à son tour. C'est la réalité. La vie a un parcours, n'est-ce pas? Je commencerai par dire ceci. Tout dépend de la personne. Chacun a une ou plusieurs raisons par laquelle il fait venir quelqu'un, qu'il soit positif ou négatif. Et chacun a ses attitudes
et ses réactions. Mitema ya bato ekeseni. Pour ne pas parler de telle ou telle communauté, ça me prendra plus de temps. Mais ce que je peux dire que l'homme cherche toujours un moyen ou des excuses pour justifier ses actes. Certes, il y a des gens qui ne sont pas du tout reconnaissants envers les personnes que l'on fait venir ici en Europe. C'est une réalité, c'est vrai que je ne peux pas ignorer cela. Mais ça ne justifie pas que la personne doit être esclave de la personne. Oui, on est des êtres humains, on est des hommes. On aime bien que la personne par laquelle on a aidé puisse faire aussi quelque chose à son tour. Réjouir peut-être ton cœur ou mon cœur. C'est tout à fait normal. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui récompense au-delà de ce que l'on peut le faire. Souvent, tu attends que la personne en question puisse faire pour toi. Mais laissez-moi te dire, ici sur terre, il n'y a rien que nous faisons que nous n'allons pas récolter un jour. Les bienfaits que tu as fait dans cette personne, croyez-moi que tôt ou tard, tu seras récompensé. Parce que rien n'est perdu, malgré que cette personne ne donne pas ce que tu as pensé qu'il donne à toi. Bref, il n'est pas aussi obligé de faire ce que tu l'as fait pour lui ou pour elle. Toutes les choses qu'on fait par obligation, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre un projet ou une pensée ou une intention que tu as dans ton cœur pour déposer dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est tes projets. Est-ce que c'est le projet de ces personnes? Peut-être non. Alors, souvent, tu as reçu déjà des conseils d'autres personnes concernant cette situation, mais toi, tu dis non, les gens ne me comprennent pas. J'ai souffert, j'ai galéré pour que cette personne puisse arriver ici en Europe. Oui, tu as raison, mais laissez-moi t'amener dans une réflexion. Tu vois ces ballons? Ils tournent. Ils tournent. C'est comme la vie de quelqu'un. Elle est faite de haut et bas. Tu ne sais pas ce que cette personne peut devenir demain. Oui, pareil. Le diable aussi a pensé que l'homme restera éternellement esclave du péché. Mais un jour, Jésus-Christ est descendu sur terre. Il a libéré l'homme d'esclavage. Je crois aussi qu'un jour, cette personne sera libre. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on t'a jamais aidé? Je répète, est-ce qu'on t'a jamais aidé? Alors, peut-être quelqu'un regrette de ses actes, de ses attitudes. Il veut arranger, il veut se réconcilier, il veut tourner la page. Alors, je t'encourage. Allez parler avec cette personne, discuter, demandez-vous pardon réciproquement et changer un autre chapitre. Peut-être que quelqu'un va me dire, non, moi je continue dans ma position. Ce n'est pas grave, mais je t'en prie. Donne les coûts de ce que tu as dépensé pour cette personne. Pour qu'il s'arrive ici en Europe. Mais que moi puisse te rembourser petit à petit. Mais que cette personne ne continue pas esclave, soit physique, soit morale, voire même spirituelle. Alors je m'arrête à cela. Merci beaucoup à toute la famille Réflexion. Merci à toi, Papa Lumière, pour ce travail. Et merci à toute l'équipe et à très bientôt.